Dieu t'a fait grâce de bien parler, de que les gens te suivent, rendre grâce à Nzambe. Mais qu'aux gens éléments pour humilier les autres. Parce que le même Dieu qui t'a donné ces talents-là, ces dons-là, il peut le retirer. Et du jour au lendemain, tu te retrouves aussi nul. Ça, là, je m'adresse à Hera. Dieu t'a donné cette opportunité, cette capacité de bien parler, de s'exprimer. Il t'a donné la sagesse, il t'a donné l'intelligence. Bon, il t'a donné l'intelligence, peut-être pas la sagesse, parce que la sagesse, j'en doute fort pour... Si la sagesse, c'est là qu'il faut éviter makambo pour ça. Oh, nengo popoli munengana. Big Zaga lo baki makambo ana awa, makambo ya ni. Bokin bo luka musala, sala musala. Les réseaux sociaux to boité. Okoko sala ngo même à temps partiel. Mais beta kayu na yo sala na yo bo tout. Les gens l'ont insulté. Les gens ont insulté Big Zaga. Et aujourd'hui, Hera les dit, Siko Boroloba Soussouni. Mike la Duchesse, na ans apparemment Bozal Bozara Soussoute. On dirait que Binono se kiri Bosala o boya poto, boye bite, et l'autre ni boye la poto. Boye la poto kaka, Namutu Nabino, les maboke, c'est encore Namutu. Parce que c'est comme si Botika là qu'on comprendre jamais Moussala Obino Bossala. Mais Gozaki Moutouré au sein de Batapote. Mais Gozaki Osala humilié na niveau on a humilié yo alors que Osali na talent Oyokoki ko exploiter yango d'une manière ou d'une autre même na réseaux sociaux et ko procurer au bongo. Talent n'est pas ridiculisé yo. Pour nani bo mi pesa ka valeur té. Balobaka ki camarade moment on attend monsieur les carabondé mais oh bino ki camarade ki mukolo est-ce que simba te surtout bokuta na poto il faut avoir des réserves. Coucou Maloba quand c'est jamais nada femme mariée mère de 2 enfants mais divorcée bah ma copine il y a son nous s'abonner na PF Bonheur TV s'abonner cette fois-ci parce que oui bien qu'on a moi si son on le c'est que ma ramba bien go banda Maloba na sukati no ba ne banteli pour aux en retardé Makemba lelo aya ko s'abonner F Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali a s'abonner massivement yi bo s'abonner na ngulupa tiens bala moto suka boy 1 million d'abonnés PF Bonheur TV na biso TV na bango TV na yo omoni TV na yango yo PTV na biso nyonso PF Bonheur TV chaîne oyo etonda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokutata na miliki na nyampulite na yango sala boye lisapi oyo kaka olembolela kasani yango nde okosabone nango okoti na YouTube omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa be monsieur kitoko okokuta awa PF Bonheur TV. Bonjour et bonsoir à tous les abonnés de PF Bonheur TV. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans vos maisons pour qu'ensemble nous puissions parler, discuter de tout ce qui se passe dans la communauté congolaise et notamment dans le domaine culturel. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des comportements de nos artistes au Isali Kolekabongo dans les réseaux sociaux, notamment les conflits entre les amis. Donc un artiste avec un influenceur ou youtubeur ou influenceur dans la communauté congolaise notamment problème aux Ali Bongo il y a Mike la Duchesse na Hera Ramsès Nenge Bomoni bazali bongo na kata réseaux sociaux na TikTok bazali bongo bazaki ba ami ba camarade ba ami puis likolo il y a peut-être incompréhension ou mbongo ou je sais pas quoi oyo e kaboli bango lelo komi makambo ya ofinga na réseaux sociaux. Alors moi je veux beaucoup plus m'adresser à Mike la Duchesse comme étant artiste et je le parle en tant que artiste aussi. Alors si c'est la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur le vôtre. PFB, Inspecteur Colombo d'Eric et YouTube congolaise, Papa Bonheur. Bang! Abonnez-vous, on est ensemble et on continue toujours à travailler. Mettez des pouces, partagez, ça nous fera énormément plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est un abonnement gratuit. Alors, Nini Tokolobela, où il y a un conflit, il y a Mike, la Duchesse, Noso Boyebi, na Hera Ramsès et notamment na Herman Kasongo,
oyo bazali bongo na kati ya baza très actif na kati ya réseaux sociaux, surtout na communauté congolaise, baza très actif surtout na TikTok hein. Na kati ya bongo na bango bango benga bango tapoter papa tapoter, donne-moi ceci. En tout cas, c'est quelque chose que moi aussi je ne maîtrise pas. Bongo na ning basenga ba cadeau ba pesa. Je sais que on se donne des choses, ba cadeau, ba biloko, ba fleurs et ça paye. Alors, bango vraiment, hein, maîtriser on peut bien, c'est bon. Mutu la mutu, azali le ou quoi gagner vie naie na nenge naie. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est bitumba oyo bazali na yango entre bango pour un problème oyo, soi-disant ami, bakore ko arranger yango en coulisses, nenge tout le barana na théâtre, ou bien na scène, bakoka ko régler en na coulisses au lieu que baye nango sur la place publique et notamment ko humilier muninga na modèle oyo era à le belaki Mike la Duchesse. Et moi, je ne condamne pas Era. Je ne condamne pas Era Ramsès. Je ne le condamne pas. Ben tout le monde a créé dans les réseaux sociaux. Mais beaucoup plus Moutonga a condamné avec Mike la Duchesse. Parce que Mike Yozali artiste, oza mutu oyo oza populaire, obima na télévision mokili bayeba yo par rapport ya musala na yo. Et musala wana entre guillemets théâtre oyo musala ya télévision, obandeko babengaka maboke, oto bengaka maboke na Congo, yango ne mutu ememi yo na mikili ya poto. Mais mon frère Mike la Duchesse, moi je me pose la question, si réellement vous êtes vraiment des professionnels dans le domaine de bino. Si réellement, professionnel, je me pose la question, est-ce que vous comprenez l'essence du professionnalisme? Nakacha Moussala. To ezaka mo boya kaka bolo baka pour que batwa mon abino lokola bolinganga lokumu babenga bino président muno sozaka na ma groupe na o ngana bimisa mwana oyo ngana bimisa mwana mena mutu na bino eloko ezalité Mike la Duchesse. Finalement Mike ofana banani. Baninga nyonso ozo panzana bango ozo beba na bango. Big Zaga lobaki makambo wana awa makambo ya nini boki bo luka musala sala musala les réseaux sociaux to boité okoko sala ngo même à temps partiel mais beta kayu na yo sala na yo bo tout. Les gens l'ont insulté. Les gens ont insulté Big Zaga et aujourd'hui Era les dit siko bo loba sousuni. Mike la Duchesse na ans apparemment bozali bozara sous-souté. On dirait que binono so ekiri bosala o boya poto boye bité et loko nini boye la poto kaka na mutu na bino les maboke c'est encore na mutu. Ata moko te na kati na bino a percer makasi na domaine na musala ya arazate. Wana zo ba bino matu sala ya théâtre populaire. Un théâtre maboke. Bo percer te. Parce que c'est comme si botikala ko comprendre jamais musala obino bosala. Mais ko zaki mutukoya osenga batapotete. Mais ko yate osala humilier na niveau na ba humilier yo na yo alors que osali na talent oyo koki ko exploiter yango d'une manière ou d'une autre même na réseaux sociaux et ko procurer un bongo. Talent ndenge ba ridiculiser yo. Pona nini bomi pesa ka valeur te. Balobaka ki camarade moment na temps monsieur les kakabonde mais oh bino ki camarade ki mukolo est-ce que simba te surtout bokuta na poto il faut avoir des réserves tellement bolingi la mendicité bolingi ko sala ba mendiant trop bolingi ko senga trop pesa ngaye salanga boy memanga boy okuta na mutu bomoni mbala moko neti ye azali nzambe na bino nde ya leki yosi aleki bino soko na nini et voilà le résultat kaka ndenge bo sala ba makam na bino bato na bino na soki bokei bisika moindre le cambo tala ndenge ba itala kabino. Tande ba itala kabino akobimisa bolumbu na so libanda yokuto za boye we Mike yo za nini si ce n'est que alobi ba terme mususu era abimisi par rapport na yo mais c'est scandaleux. Abimisi ba terme mususu ya bo soto na munoko na ye. À la question que tu n'es rien, Mike, tu n'es rien. La Duchesse, tu n'es rien.
Est-ce que vous avez ce courage et les lots vous avez tapoté beau sanga boy na modèle bozo kende. Pourquoi vous avez la dignité na bino bo préserver en côté? Mon frère, ba loba na bango soki ndenge mais o ezali personnalité na yo. Mike la Duchesse, tu es ridiculisé sur la place publique. Et Herman, quand tu fallait défendre, il n'y a pas eu ça. Bêtise sur le solango. Au coup, na benga ki Mike na téléphone. Quand tu peux boyer, na mona zana intéressé. Biso to côté kuna, ba fiona, ba ka ko aider biso. Na lobarango toujours na réseaux sociaux. Ce qui muto pesio dontika ezala volontaire pour que ozana nyongo na été. Mais bino lokola boki na kasukoyo. Kosenga bato bino pe faut pesa na tourna bino oh siko yo ba bimisio ke ozala ka kin kokoto maboko flambeau maboko makaku okabarate o so mo kiso ke restaurant bimisaka mbongo te eloko te donc tout yo lingaka ba pesa yo pesa kata reto mode image o ba bimiselio yango wana Mike la Duchesse. Tu vas encore dire quoi? Moi, je me pose la question. Oyebi, Moussala art na yo, Osala théâtre na yo depuis Kinshasa. Oye na poto. Qu'est-ce qui vous manque? Senga ke bokota, ba sengi to que no tanga école d'art. Okoki ko tanga ngosoko lingi. Mais qu'est-ce qui vous manque ya Osala ka ba atelier? Kokota na ba atelier ko participer na ba atelier oyo okoki oyo oye kola ndenge nini okoki ko rendre Moussala na oza sala ngo okomi plus professionnel. Oko ata na langue, talane bazo c'est même français. Même français, vous en poto na pays francophone. Kota ta cours d'histoire yekola. Moninga no ans asala ki spectacle moko awa. Na ba français na etengama. Ça s'est bien passé. Tout na tolobela on a bien mission. On l'a félicité. Bien que le comportement n'est pas un comportement, mais quand quelqu'un fait son travail et que c'est bien fait, pourquoi tu bêtes les mabokote? Qu'est-ce qui vous manque? Il y a vous proche, professionnel, il y a propulsé na musala. Mike yobi ki atako beta ba compte mama sapo oyo et pesa ka batumbo. Soko monike o koko yo monte kaka ba histoire na biso bokoko. Mandeko nanga na zo biso loko parce que c'est ce que moi je gagne ma vie avec les contes, avec les théâtres, avec les contes, avec la marionnette. Et je donne même des ateliers. Boluka batu ba coacher bino. O komi na mboka mopaya. Place oyo possibilité à koye ko les aller place oyo ko pesa opportunité ken mais non bino botikeli kaka bâclé na cercle na bino ya moziki ya batama boke kaka ndenge bozalaka vous pensez que si bokoma alors que bokoma na bino te na maboke financement ni malonga bokozwa na kati wana o ba ko financer bino bo sala ni bo sala o jouer na film moko bo na ite po bino rêve na bino zala kaka makamba film mais film e ko kuta no e ko kuta pe ba ko découvrir yo en plein spectacle en plein atelier ozo pe atelier moko bo na bana ozo sala atelier moko na ba mikolo ba marcher ça est belé et pas na poto. Il suffit kaka au développer compétence na yo talent na yo moko sakanango ozu kaka branche moko c'est parce que bino mo kina koluka biloko minga musika biloko muso zaka tout autour na yo Mike okoko gagner vie na yo bien tango ozana ba spectacle na yo te okoki musala tango na ba moment na oyo ofana ndako beba weekend bo obeti ba tapoter na ba ko soki ba to ba ko pesa kaka mbon Mike so ba to ba lingio ba to ba ko linga yo kaka. Et ça là que on éviter batu ba ridiculiser tala ndenge muninga mobile a ridiculiser okolobani yepe mbanga danger koleka okoko so na pena RAT pour erakuta so na na basi a finga na basi alobela agangi a finga batu siko attaquer yo kolobelene olobene abimiso 1 osama yele tête de 2 oyebi koloba français selon hier au français n'a été parce que au le français des choses comme ça. 3 il y a Alekio na mbongo selon lui. Bon mande qu'on a question pe na tuna tu ebaka ba famille ba mbongo na Congo et l'époque à Mobutu. Est-ce que famille ba boy izaka motuna na tuna est-ce que famille ba RAP ba zalaka pe cité par exemple ba famille na ya ba mbongo na Congo bende ndeko na ngai oyo nyonso tomona ka mbongo oyo nyonso tokuta ngona mokili
Si Dieu t'a fait grâce de bien parler, de que les gens te suivent, rendre grâce dans Nzambe. Mais qu'aux gens éléments pour humilier les autres. Parce que le même Dieu qui t'a donné ces talents-là, ces dons-là, il peut le retirer. Et du jour au lendemain, tu te retrouves aussi nul. Ça, là, je m'adresse à Hera. Dieu t'a donné cette opportunité, cette capacité de bien parler, de s'exprimer. Il t'a donné la sagesse, il t'a donné l'intelligence. Bon, il t'a donné l'intelligence, peut-être pas la sagesse, parce que la sagesse, j'ai un doute fort pour... La sagesse, c'est là qu'il faut éviter ma cambo, ça, au popoli muningana. Ato yoka qui est, au surprenant qui est, hollandais qui est en live, azo tonga yozo le belo mabe. Au koko benga, sagesse non n'est la plus l'icolo que au bengi au expliquer les cam. Na landi au tala boyo boy, na en ligne, na motala ba capture écran kutu yango, ben enregistrer quand tala nengo loba ki boy. Au lieu que ya ko humilier. Ndeko nanga ono sokutaka na mokili oyo mbongo tout bilamba base koya poto eza on peka grâce po bato batika na excès biso l'équipe on eloko mote ezaka grâce nzaba sala biso ke tokoma tozwa mwa mukio tozo mwana oyo donc totika tout ce qui est orgueil totika ozali lolendo ezana mona litombate na yeke peut-être que sepeli saote soko la émission oyo peut-être que sepeli saote peut-être oko attaquenga oko lobelanga bon nenge bon mesana je sais pas mais c'est ce que je ne souhaite pas je suis sûr que vous comprenez que na fingiote na lobi mabete mais na zopé ça ne conseil donc je reviens sur Mike la Duchesse pour nanga na lobi ozui parce que bobino bo comprendre vite nenge zalaka mutu no so ba comme ça ka amitié na mokili boza na ba connaissance mutu mususu au moins ko comme ça amitié bo coopérer après cop et suki wana si tu ba camarade à poto mukolo faut pas yeka mutako sambwisa yo ba camarade à poto mukolo faut pas yeka mutako bimisa ba secret na ndako na yo pour oser que se confier pas mon cher talanga boy ndenge ni tala boy mukolo ka boko beba na ombelika moko boy yenda mutako pupola tala kutu ye boy a risquer même fundo même pas moi si na yo parce que ba propos mususu era loba que c'est grave abibisa que emoro que non pour lobi que non et lo yo yebikaka ezalika ko manima na biloko na solo ni solo aloba ki wana donc tant lobi ko manima c'est au peut ça sima il a glissé quelque chose comme ça. Alors, on a le poteau, bien sûr. Il a utilisé qui moi na F na le poteau. T'as le niveau beaucoup mis. Papa. Au bouza ba parent, bouza na bana, bouza na basi. Na banda kuna bino. T'as le niveau beaucoup mis. C'est ridicule notre communauté. À quoi bon tu as qu'à faire la communauté ngo ce qui biso monte on a kata communauté ngo toza ba modèle dit. Ce qui biso monte on a réseaux sociaux toza censé il y a koza la ba modèle toza censé il y a quand même un plus il y a quand même le changement ce qui biso monte tozali incapable il y a quand même changement na tozo finga tozo sala ba bêtise ce que tokote ya nini. En quoi nous sommes des influenceurs? Bon, il y a deux catégories des influenceurs. Il y a des influenceurs négatifs, puis il y a des influenceurs positifs. Tu peux être influenceur, mais dans les balles. Comme tu peux être influenceur aussi dans les bons. En tout cas, moi, j'ai choisi d'être des bons côtés. Je ne sais pas, Yom Tozo Landanga, ceux qui opposent Ngambunini, les bons côtés ou les mauvais côtés. Parce que c'est pas possible, ce n'est pas possible. Obi natali ba image na yoki na fan na TikTok na zola dango boy natali ngabi nzambe na ngai. Comment est-ce que bana mibali bako koma na niveau oyo? Nebi ke Mike yoko répondre te. Nebi ke peut-être que vous courage à kolobate. Mais ce que ça vu au ponaki alors assumer yango. Moment ni mbongo ya ba réseaux sociaux talande bazo sambo sabino. Moi, je préfère avoir $100 na gagné parce que na sali musala langa ndenge na osala boye
Et je suis fier de ça. Que Moutumoya ko pesa nga mbongo papa na ko loba na ko finga ngai lobi. Non, ça là je ne l'autorise pas. Ou on a ko permettre yango ata mokete na vie nanga. Mike la Duchesse aux artistes, si réellement tu es un grand artiste, si réellement pour bino olingi ba benga bino ba président, aux ba président bimisa ba tunenge bino boloba na ba te so bana na bino artistique. Depuis yo poto Mike la Duchesse, quel est ce projet artistique yo présenté à Mounene? Nani yebisanga ngo na public congolaise parce que bino bozaka na public congolaise kaka ba benga bino na fête au content au spectacle boki on boki osala ba humour na bino on est un spectacle té un spectacle ben dans la salle on monte ya sombi billet na ye à côté gutala yo. Quand on est sur scène, hein, parfois quand on est sur scène, même si c'est 2 personnes, je suis fier de jouer devant ces 2 personnes qui ont payé leur billet que Nazela dans de sa salle. Vous ne voulez pas apprendre, mais vous avez ma pekaboy. Tout ça va star. Qui star on est bâti sur boza. Bino boza pas star, boza ba star. Na benga bino ta bomba star. Ne tout le barana Congo. Boza ba star. Si réellement vous étiez des vedettes ou des stars là, bon gars vous se comporter dans modèle haute. Bon gars se comporter dans modèle hôtel. Bon pesa bota la bozo rata bon modèle ba deko na bino ba collègue na bino ba Gou Michel tout bota la de ba ivoirien na bazali. Oya mona ba on kata ba buzo ba on ate. Mais pourquoi c'est toujours vous? Ata ko beta ba match na kuna mais on ate no pesa nga boya. Non. Parce que les gens vont là parce que bazo qui ne parce que ba bi que non Azana Moussala na bien, il sait parler, il est sympa envers le monde. Mais bino il y a un côté bino bozana bino na Herman boana poto awa bozé belé bozana poto na ba scène na ba spectacle proprement dit on est ndenge zalaka tout le monde a binoté même dans des festivals internationaux ba festival et salama na ba Montréal awa na ba Belgique na ba France wana beaucoup moins na artiste oya bino maboke salaka te bolingani bokota Hollywood on a modèle ni. Beaucoup moins de gens sur ma caméra. J'ai tourné un film, mais film mango, sope souke la kawapi, sope leke la kawapi, sope bote kakangoy, sope toye bakate, sope bote akanga na YouTube toye bakapete. Oh, je vais tourner un film beaucoup moins de gens na ba caméra bi nene bolingi influence sa caméra mon nene fort. On dit bosala musala malonga. Na suka nango les bugutulu, tijemu, 0, nkato. La caméra minene, je vais faire un film. On a français, bobanuko luka français. Papa. Financement un film d'abord c'est un projet. Ne pensez pas qu'il y a des bosala kama ba projet ba bosala kama ba idée na bino mike bo zakana wana yo jouer maman yo jouer papa ne wana ba organisme ba pesa mbongo ba ya ba ko tia paquet na ba wana kat. Non, parce qu'il y a pas de sérieux. Ces gens-là donnent l'argent na bateau ba sérieux. Oyo présenter ba projet ba tel projet maintenant nginga non, oyo sérieux. Ba tepé bon na ba on a kat. C'est comme ça que Borobima, c'est comme ça que vous allez gagner vos vies. Moi je donne des ateliers, je fais mes spectacles, je fais des tournées, je crée mes spectacles. Donc dans ça kana pour ce qui le lomo tayelinga ngambo, je me suis na fanda boy, ba benganga nazala figurant dans un film. C'est parce qu'ils m'ont découvert. C'est parce que moi, je me suis approché na Batouana. Bien que Ezaki n'a pas figuration. Mais na kena figurant, j'ai été payé. J'étais payé. Na rôle na salaki na série télévisée wana ya ba Québécois. Ndeko nanga vous devez apprendre, apprenez. Baba seul le talent ne suffit pas. Mais il faut coaching pezala, tu vas coacher yo, tout tourne yo. Ozalaka banani ofandaka na bango. Tala buzo banenge mimi bino lekola tapoter ba écran ndenge bino mobolo ba écran bana ba et pasuka ba iPhone na ba Samsung bana ba toboka po boyib sa bon yonso. Tapoter. Envoie-moi 500, envoie-moi ceci. Merci pour la fleur. Prenez ci. Tapoter. Tout le temps tapoter. Et voilà plus tapoter mimi bino. Voilà si quand on est tapoté et Mimi Bino. Bokabwani. Hier, vous allez contre Big Zaga. Les lobbies vont vous rejoindre. Vous pétiez raison. Tant que vous avez makambo,
Artiste congolais au bazar na poto. Beaucoup quand que non vous allez jouer na Kinshasa, ne beaucoup na poto, c'est ce que non na poto to comment na kayu ce que vous en a pour ça c'est perfectionner na musala. Apprenez, allez inscrivez-vous dans des ateliers, même s'il y a des ateliers payants. Paye pour aller apprendre quelque chose. Et là, quand on a peut-être un moment pour développer et qu'on a un bâton de Moïse pour et qu'on fait un porte. Mike, tu as déjà un personnage déjà au créa. Mais quand tu as un personnage, on peut ça l'angle différemment. On peut ça l'angle différemment. Oko ça personnage wana tout ça mon ami ndele basala on soki benga bon soki queen nena on tout hein basala travesti wana mindele o mobali mais c'est maquillé le quoi la moi ça ko sala pena chaud mais ça ne moi mobali mais sauf que on appelle ça comme mani mais yo que no pesa te hein yo que no pesa te et sur beta rôle les aka rôle aussi au ceux qui rôle les personnage via papa nandako. La palais à la yaya. Et ça, conseil de PCB. Mais apprenez. Apprenez, bon, ça bien. Et que évitez, bien, nous, oyo. T'as le moment, moninga, nenga, sasio, nenga, fingio, nenga, ridiculisé. Aux attentes, à pouya, moutou, mon herman, à clouer, le sous. Donc, je comprends que, raison, le monde, les micates des mêmes sachets, les biquets des mêmes badi. Donc voilà raisonnement ça quand ndengwana ki camarade ya poto to sala nango attention tala ndenge era yanguli ayunguli Mike ayunguli atamize ayunguli atomboli aboke ngenza na fulu mwana mbali kao oya ozongi sa réponse n'est pas era yo pour ko so na era te pour so bando so na ba amanyo kana français ko katani ndenge yi mo lo bien lekio na lo ba français. Mbanga za nango yo boza no ngoto kokate na yebite explication yo kopesa okoswana boyeba ni soki moninga se permettre azala au-dessus na yo na niveau wana c'est ka yebi faiblesse na yo c'est ka yebi faiblesse na yo ayebi faiblesse na yo. Oh, so bozali na bino kaka ba collaborateur mais beaucoup na ba vie privée te moto botala na musika beaucoup na kaka soki ezali projet ezali so likambo ezali cop moi la reza boye bosali musala mais boza ba amitié nde ba bêtise ko peut mais le kola beaucoup musango le kola beaucoup musango amitié ki camarade ki mukolo ya poto il faut faire attention na yango et voilà le résultat. Voilà ngana suki wana soki na lobi mabe bande ko bolimbisa. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. C'était le vôtre PFB, Patient Fayoulou Bonheur, autrement appelé Papa Bonheur, inspecteur Colombo d'Eric et YouTube congolaise. Je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner. Allez aussi vous abonner sur notre page PF Bonheur TV officielle sur Facebook et ça nous fera énormément plaisir. Merci et à la prochaine. Maloba, quand c'est jamais nada, femme mariée, mère de 2 enfants, mais divorcée, bah ma copine, il y a son nous s'abonner à PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que au bien de qu'on a moi si son nom c'est que ma rampa bien go banda. Maloba na sukati no ba ne banteli pour aux en retardé. Makemba lelo et yako s'abonner. F Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi, bo s'abonner na ngulupa. Tiens. Bala moto suka boy 1 million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo etunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokutata na miliki na nyampulite na yango salaboe lisapi oyo kaka olembolela kasani yango nde okosabone nango okoti na YouTube omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa bemission kitoko okokuta awa PF Bonheur TV PF Bonheur TV nde makambo nayeba na Canada veut dire yango nde penze yeli bido PF Bonheur TV sika bomona dendo ele eti bolela fort boluka bokanga na kata PF
emezana kade toyokanaki joudemo toyokanaki grand sœur na oyeyo toa na kati ya PF Bonheur TV bosabone massivement donc bosabone bosakokota ya ebele bana mokili mobimba veut dire toa pa na kati ya PF Bonheur TV nde makambo monde entier mokili mobimba batata bamama surtout bino bato na Canada balobi sene ya solo nde yango oyo PF Bonheur TV balobi biso baso tosabone massivement yo motoringaka papa njange babi yo motoringaka batiste nyonso boza komona awa balobi sabonnez-vous massivement. Allez, s'abonner. Voilà, balobi na PF Bonheur TV makambo ya kitoko ezali bagage bafilme bokokamata yango bokosepere